30 juin. Jour pour jour, 58 ans déjà, depuis Tozwa Lipanda na République démocratique du Congo. Yango dati ya lelo tolingaki penza kolekisa yango boete nde toyambaki moko mukambi azali secrétaire général tobengaka ye na kombo ya Patrick Ntsaka la Malaisie yende penza azali ya Union démocratique africaine originelle UDA. Yango nde tokosola naye par rapport ya date ya mokolo ya lelo. Bonjour CG. Oui, bonjour camarades journalistes. Camarades, hein. Ouais, CG, lelo penza date il y a le 30 juin pour Nayo et Zola Kisani. Bon, 58 ans après, toujours commémorer indépendance à Congo. Ils ont indépendance, bon, soumis à Congo, oui c'est vrai. Mais 58 ans après, les Solong c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout ce qui est indépendance dans 60, pour tout le monde qui mboketambola malamu, tout le monde na ya banoko, ba belge. Mais 58 ans après, tous Makasi, Belge n'a pas été 60, sur le avancé exacté. On est solo à Roloba, 58 ans après, tous Makasi, avancé exacté. Tout pousse n'était, mais tous ici. Et le konini sika esengel na biso CG tout ça là pour que tous on a penza le lenge to salaki. Bon, exactement que la démocratie, mais 58 ans après, démocratie, tout le monde clairement, démocratie n'a pas été en côté. 58 ans après, ceux qui, dans les années 60, tout le monde côté la langue tambola et que dans 60, les Sud-Africains vont se faire soigner awa, n'a pas nabiso. Mais 58 ans après, le lot comme Lucas Beli Atamo Moutou, qui représente encore l'hôpital n'a pas nabiso et l'autre côté. 58 ans après, économie en Mboka, et l'autre comme côté. 58 ans après, école en Mboka, et l'autre comme côté. Donc, si vous avez Lukande, ban en Mboka, tout soit conscience, tout ça la que Mboka et Zoa, Nzela ya malamu. Social est à la malamu, éducation est à la malamu, santé est à la malamu, nous sommes tambola malamu, on est l'autre temps, on peut ça le Mboka, puis tout le monde a une opposition. CG. Lelo penza soki tozota la baike surtout na mikili ya poto bakoloba te penza hôpital ezali eloko pamba kolia eloko pamba kasi eloko nini ezosala ke biso awa penza nyonso ezala pasi. Tozui bakonzi ya malamu te malheureusement pour na Congo tozui bakonzi ya malamu te 58 ans après Mobutu 32 ans ya dictature abebiseli biso makambo bakabila baye na 97 ti lelo yo 21 ans avec le Kabila et l'autre côté. Yo to kanisa ki abong selebso masolo a susu ko bebe sa susu masolo na ndenge ya mukete donc za passe pour to zo ki bakonzi malamu te. Total la tour sikoyo peuple afungola miso to zo bakonzi malamu o bakoya po bong selebso mboka. Ouais voilà c'est ça. Et CG, si vous avez un rôle, il y a UDA, ezali nini na kati ya masolo poto ebike bino nyonso boza ba opposant. Oui, UDA est Union démocratique africaine originelle. Biso tozotia moto na centre ya masolo na biso nyonso. Le bien-être d'abord ya moto. Ya tozolo bakeno, il faut siko to tiende mutu na place ya liboso. Mutu aza na posa à vivre malamu, atanga malamu, santé nezala malamu. Même salaire n'est à la malamu. Mais le loyo, bazo banabiso, azalaki, akozala, pe azala libela. Mais azala nanini. Po misale ezate, naye, bo pito ezate, classe amalongo ezate, to lingi lisusuate. Biso ile to lobi, to kotia na tango mutu na place na yo sengeli po ete azala penza ne sengo bien-être social ya on est toujours le Canada. Merci beaucoup, CG. Merci beaucoup, camarades journalistes. Merci. Toujours dans le cadre Yama Solo, spécial 30 juin, spécial mars, spécial 62e anniversaire ya commune ya Bandalou, Watoza Kokoba, Mbote na yo et Dimazi. Mbote ndeko Tatiana. Honorable Penza, Kotala Maemazali Kolekana Lelo, na date ya le 30 juin, jour ya Lipanda, Baïke, surtout Baï diaspora, Balobi, et comme il a neti propagande. Pona baiki po tozela ki te bino nyonso ya bandal bo sangana meto komona bato na bato basalisi ba marche na bango. Qu'est-ce qui se passe? D'abord na lingi na souhaiter heureuse fête d'indépendance na peuple congolais nyonso
bisika azali na o bazana pasi na o bazana bisengo nazo souhaiter heureuse fête d'indépendance na chairman président Moïse Katumbi Chapwe na président ya AMK Claudel Lubaya na bandeko nyonso ya ensemble na ya Alliance des mouvements du Congo na ba famille na bango bisika bazali na pesi bango heureuse fête d'indépendance. Heureuse fête d'indépendance na bana nyonso ya Bandalungwa. Donc awa tozali to mélanger journée à l'élo to mélanger 62e anniversaire ya existence ya commune ya Bandalungwa na 58e anniversaire ya fête d'indépendance ya mboka na biso. Yango moni tozana na commune ya Bandalungwa, il fallait to senga bakoko nzela, il fallait to lakisa bakoko, to yebisa bakoko ya Bandalungwa ke tozana Moïse Katumbi Chapwe, il fallait to ça la démonstration ya Bandalungwa mais ça li kaka pasi parce que bandeko mususu basociation mususu ya Bandalungwa baloyi ko sangana na biso te yango pe to lakisika ke biso toza bana bandal donc Kinshasa sa bandal aussi mbate donc ça veut dire que Moïse Katumbi président sans bandal aussi mbate donc la Bandalungwa commune miroir ya ville de Kinshasa et koti makambo oyo to komema Moïse Katumbi na présidence ya mboka oyo. Merci beaucoup. Merci Kimia na ba congolais nyonso. Le 23 décembre, Toko souhaité joyeux Noël sans Joseph Kabila. Le 23 décembre, Toko souhaité joyeuse fête de Noël avec le président Moïse Katumbi Chapwe. Donc, to sengi kimia. Bozala na kimia, peuple congolais, peuple discipliné. Moutarobangi sabiso azalite. Toko kende na ba élection. Toko lakisa pouvoir sortant oyo ke peuple azali na kanda. Peuple a ko sanctionné. Tolingi ba élection ezala. Toko bangate. Tolingi machine à voter, mais tolingi élection. Élection où il y a libre, apaisé. Peuple a s'exprimer des jours pour y kanda peuple dans la urne. Merci beaucoup. Merci Ndeko Tatiana. Mbote Maman Tatiana. Didier Kamba Balandi, il y a Congo Millennium, Bazolanda, tout le monde pensa au sensibiliser les jeunes pour na makambu ya kokomba kabwe. Pourquoi? Bon, normalement, nek tolobaki Bandalungwa il faut que la commune où ezali liboso to lubito sensibiliser mutu nyoso azwa makanisi azwa pe maele parce que Bandalungwa na biso vraiment ekufi tant to moni ke ekufi to bi bon to ko tika ngo boyete biso moko to lamuka donc nek ezali boye to zali na 4e semaine to salaki esika na biso oyo munyoso ayebi na Bandal place Wenge siko to bi to bandi inga ti to koma na 24 mais na kosenga na batu nyonso ba mona baya tozo la coloration politique te la religion te la ninité o nyo samoni kazali mwana Bandalungwa ezali eza mabele na aya to yamba mutu nyoso ozana na pau ozana Congo yaka to kuta to sala masolo na biso chaque mardi na samedi na Bandal. Est-ce que ça propagande? Non, yango na lobby tozana coloration politique te tozana religion te tozana eloko te tozotala ni te tozotala o aza mwana Bandal o amoni ki azali mwana Bandal aya donc toza kutu na mama politique wana te ponga na parti na ngai muto na parti na donc na muto o aza parti na to longo mama parti to lingi o aza mwana Bandal neti aza mwana Bandal na notable ya Bandal papa na botami na Bandalungwa ngana botami na Bandalungwa donc tozosala pona Bandalungwa o aza na ba idée mususu aya te awo. Merci beaucoup. Merci Maman Tatiana. Ça tombe là-bas au pur. C'est-à-dire pour prouver que il y a 100 francs congolais, Tatiana. Donc il n'y a personne qui est derrière nous, ni le bourgmestre qui ne va boire un ami souté na makambu ya Bandalungwa parce que Nzela o Inga Tatiana au Sango et à la 4 bandes. Dans les autres rentre aux 4 bandes, c'est-à-dire mi tu kokero le kami balé na koto yo, mi balé na koto kuna. C'est une volonté. L'avenue du bourgmestre qu'on appelle l'avenue Lubumbashi. Et comme à 2 bandes, or que ça 4 bandes. On va le rendre 4 bandes et M. Antolo Ngangé, notre bourgmestre, notre très cher bourgmestre, va constater qu'à venir à Lubumbashi, il y a 4 bandes. Toko Bufungole la ye, qu'à niveau, il y a Lubumbashi. Toko Senga na babaro, nyo se na Lubumbashi de part et d'autre, ba pesa biso passage piéton. Parce qu'il y a le passage piéton Tatiana na Lubumbashi. Avenue Lubumbashi oyo awala Lubumbashi inga passage piéton zalaka soko bani na ba terrasse bande bandelia tina commune et bloquer passage piéton yo tatia na poko ma commune il faut qu'on ait la sika mitukele kaka parce que ba terrasse c'est kanganzela oyo faut leka mais nous on va revendiquer ces droits là c'est un droit les lois so ba tout yo na Lubumbashi. Tu as un accident dans l'avenue de Lubumbashi. Au refou d'amoutou que tout yo, to au fond de la terrasse empêché qui yo olega et si ka piéton ba lekaga. Ensemble mouto yo atindi ba tout yo et a mouto a kangeli yo nzela ya passage piéton. Yango na passage piéton ya Inga.
Mundela Saliango. Passage piéton yanga bukuna ezali. Neema akangana mo passage piéton. On va revendiquer ça. C'est un droit. De l'autre côté, bakanga passage piéton. C'est un droit. C'est une volonté. On va s'y mettre, on va s'impliquer. Naba au pire na bisoka ya 100 francs on a fungolé. Merci beaucoup Balandia Congo Millennium wana penza bozolanda ba ya komi ya banda sinon on continue. Mbote mama. Kombo na John Ngoy. To moni batu na marche na ba polo zolo banini. Bon mama ba ventire le kitro na Congo. Komona mutu soki ba voter député akela le panaye abosani ke banani ba voter. Après mikolo soki poussa le mandat na bango esili omoni bango babimi ke non nous sommes leurs camarades. C'est-à-dire te mettre fin à Babiloko na ba ventire les cas premier tour te voter na ignorance, deuxième tour te voter na ignorance pour le moment. To kopona vraiment bateau baza pembe na population, bateau ba souffrir na population. To lingi bateau yo baza ba lion mais ba lati pour soi même to lingi bango souster. Yo boy polo. Na ko la tangote parce que na bandaki na moto telelo na zokumba moto. Eza à cause ya bivoter voter to voter. Merci beaucoup. Merci maman. Mbote maman. Ah toi na commune. Toi na commune à Bandal. Tomoni batu ba osa na bango marche na bango parce que le 30 juin pour anini obelela. Na beleli po na moni mama papa mususu alobi o ba mama ya fufu na za camarade na bino. Nde to bandol belela te era boye kolobe koyela biso na makambo ba camarade wana to boyango po ba aventure lekebele. Bino boboyi na bino ba polo. To boyi ba polo na makambo ba sala wana po ezana tina te. Kasi me balobika bino nde batu il faut bo voter bango. Te toko voter batu wana te po bango basalela ki biso makambo ya malamu te banda to vota ki bango te na lelo kitoko te. Merci beaucoup. Merci maman. Bandeko Balandia Congo Millennium lelo to baki eza spécial ipanda loko la deuxième année yango to signaler bino parce que année passée mokonzi mboka atindaki mbela moko koloba te aza malade année ope lisusu aza malade tozo comprendre te soki azobelaka le 30 juin ezoyeba na pete parce que lelo to fêter sans ye yango na Congo Millennium lokwa tolinga kotika ngo penza pamba boete totamboli na biso ka tosala constat par rapport à maemazali koleka mpona mokolo lelo kasi tozwi moko pe ya commune ya Bandalungwa to solola na na moment mokuse par rapport ya date lelo. Bonjour Soko. Bonjour Maman Tatiana de Belle. Bazolanda yo en direct ya Congo Millennium partout na mikili nyonso et tolingi penza to tuna motuna moko date ya lelo ya le 30 juin tango taliango constant nini osali. Merci Maman Tatiana na sepeli na motuna oyo pour na date oyo vraiment ya le 30 juin en tout cas na kotala na sepeli vraiment te ndenge date eleki po ezali mokolo moko monene oyo tozwaka lipanda na kati ya Congo démocratique mais kotala na ndenge toko fetele na ndenge ba makambo ezali kokendele pe ya mboka na makambu eza kopesa vraiment normalité te en tout cas eza mawa mingi na fête ya le 30 juin oyo. Kasi fête yango le 30 juin tomoni ba parti bato na bato basasi ba polo na bango balatisi bato bazotambusa bango pona yo sepelisi yo. Ah, en tout cas merci Maman Tatiana likambo penga pe na lobeli yango ya tro na bandali pe etuni et lobeli ngai mais Papa Choco, pourquoi boye komi batu na batu basali sali moi ba ekiri moi ba staff na bango ba polo lokola e community élection tonini na kotala eza vraiment bien te momoni neti fête eza fête munene bana bandal eza Paris eza loko moko falaki to sangana to sala bomoko batu na batu bana bandal o bayebani ke bazali bana bandal toya to sangana to sepela elongo na kati ya communauté pe na foyer. Siko yo penza olobi te makambo ndenge leki esepelisi yo te. En tout cas na sepeli na mwa mokete Maman Tatiana na kotala soki lokola ndeko Edi Maziku oyo asali que moi initiative
ke tosangana lelo tokutana tozala tomela mwa eloko banini eza bien mais pona ba misusu oyo bakomi bapolo komela masanga bazotala vie sociale ya bana te banda le baby assainissement eza bien te jeunesse pourri makambo ezokende te ezalaki babiloko tokokaki kofandela koboma bafleo wana toluka eloko nini vraiment tokoki kosala mpo bandala ekende liboso ekomi kaka moto na kuwa na ye bapolo bamisusu balie te na ndako ozonga piaka misala mpe eza te bafulu epai donc bandali ezalaki boye te bandala ebebi bosala tu tosangana na bino bato bozali na poto na bino bato bozali awa na kini bokoyoka ngai boya tosangana elongo na fondation Edina poto tombola Merci beaucoup. Merci Maman Tatiana. Balandi à Congo Millennium, nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission Nabiso, il y a Moi Lelo, Ezaki spécial 58e anniversaire. Il y a indépendance. Bon, on a le Lenge Kani Penza, Milulu et Salemi. Kasi ya kokama penza leo tomoni mars moko esalemi na bae oyo ya PPRD or mbela epesa makite lelo mars esalama te tokoyeba te eske mboka oyo ezaka na parti moko PPRD ba parti misusu ezali na droit ya kosala ba marche na yango te tomoni na ba marche na bango ba policier bazali ko sécuriser bango bato balataka ba beret na bango ya ba rouge wana tomoni bango ndeni baza sécuriser e bongo kasi ba parti musu po ani so bangi basalisa ba marche na bango bino ba i politique bino bakambi na biso ya mboka ba ya PPRD pourquoi bolingi te bango basala te est-ce que mboka yango indépendance yango tokoloba yango yo indépendance yango tokoloba yango donc ti na moi lelo tozana biso ka ko dépendre na bandeko na biso ya PPRD parce que bango nde bato bazali na liberté moko boyo bakoki kosala nyonso balingi tolobaka te soki likambo ezali ko marché te biso na Congo Millennium tolobelaka yango pasi esali biso yango wana yango tolobi ezali 58e anniversaire ya indépendance essayé na ba parti politique nyonso na biso bayo tozaka na biso na ba parti te tozala libre ya kosala musala na biso bo esengeli kasi tomoni te liberté yango ezalaki na yango te topesi pe ba bonne fête ya indépendance na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi bonne fête ya indépendance elongo na maman Jolie Dibendi penza bo fete malamu atako bozali na Irlande. Bonne fête ya indépendance na Cécile Osango motema ya Serge Katembo. Bonne fête na Fifi Songo motema ya Vital Bouchebou. Et bonne fête aussi également à Karine Chongo, ensemble Penzana Molonga Nina yo. Bonne fête à Mireille Osango, maman na grâce, na mondele na yo Penza, bonne fête et belé. Bonne fête na bino nyonso indépendance, ba maman nyonso boko landa biso. Patron os Osango papa na Dodi, balobi oza patron. Également aussi na champion à Magouche, ba bonne fête à indépendance na Gelor Congolo, un motomoko bien. Bonne fête aussi à Jires Mwanda Baobi triple brassard. Yeso tolo ba photo tchara 3. Bonne fête et indépendance. 62e anniversaire à commune à Bandalungwa et ko salema awa na ngonga ya pokwa. Kasi biso penza le kwa tozali na souci ya ko informer bino yango wana tozokende mbangu pour que tokoti ya bino bilili obolanda olenge kani penza mililu elekani kasi tomona ki te ba publier eloko moko na RTNC kolobaka te Mokambiwa Ekolo, République démocratique du Congo, y a Beli. Est-ce que président de la République, y a Beli, la date, il y a le 30 juin. 30 juin, il y a l'année passée, tu fais qui s'en y. 30 juin, il y a l'année tu fais qui s'en y. Tu as été à l'oba. Koloba yango ebandi lisuki azobela o nini to comprendre te ko banga ka kotika pouvoir ndezo sala etoni kasi atako bangi so esengi to longwa okolongwa so esengi te mosusu aya mosusu akoya. Parce que tu as vendre boete na bangonga ya boe 30 juin. Tu as na époque ya Mobutu penza ba maman na biso atako ba banda ko bake fait président na biso ya kala Mobutu ya azalaki o dictateur o boy mais ma pesa moins cher. Na minto mape mati transport et mati quand bien même to décorer na biso mitu ko na ba zone boy. Makambu pe ko bomaka batu na ba mitu kezo sila nango te.
eloko moko te esengeli penza na bakambi ya ekolo bovanda penza malamu bovanda esika moko boluka bosala eloko ni na bao mpe bozoya soki bomeki kosala mabe tokotumba bino lisusu bobongisela biso mboka parce que ezali devoir na bino bayo bozali kokamba biso bobongisela biso mboka droit na biso esengeli tozala ndenge wana tozali sécuriser te toza na droit ya kozala sécuriser toza na droit soki milulu moko songolo pakala ezali bato nyonso bazala na liberté soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement toujours na numéro mususu na pesi bino penza ba mbote ebele bayo bolingaka Congo Millennium pe bolingaka Tatiana osango câble mère ya presse congolaise naza wana pona bino pe boza wana pona biso Congo Millennium. On vous aime beaucoup. Bon continuez à s'abonner na chaîne YouTube na biso Congo Millennium. Tolingi bino tellement mingi tolingi bino et puis tokoba toujours kolinga bino. Maman Anita Maoua penza Oma, bonne fête à indépendance. Maman Major au sang aussi, ma maman que j'aime beaucoup. Bitelesi, bonne fête à toi également. Et à Passi au sang, bonne fête à indépendance. Banagnon soit Bandal, 62e anniversaire, il est cas qui bien, kasi 58e anniversaire, peu yango et indépendance. Biso akana se à moi, attaque ya komelate. Attaque ya kosomba pe moins cher te, attaque eloko moko te, kasi to kokufa pete. Tozali, ti to kozela te po Congo ekobonga. Congo oyo mabele ya bakoko ezali ya biso ezali ya bino soki tolobi boye parce que ezali mboka na biso esalaka pasi le amoso makambo eza ko marché te ekenge kaka fait l'homme. Merci beaucoup na bino nyonso ba ebolingaka nga bo continuer toujours peka ya kolingaka nga pe na lingaka bino boboto bondeko eko bakorenia na mabota mabino o baike babi mama Tatiana mo kenda na biso na lingala yango. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.